biso tozaki longo poto lobana tout ce maman ba imo tozaki longo toaki na rdcongoinfo.com biso to préféré to tainzela to tiki bino na rdcongoinfo.fr bobando travail mais du coup ka bonavant na parler ba bengai au Fabrice Baimon na ba moni na Facebook révoqué par rapport que Fabrice azarana RD Congo ana akutana na Matika Songo ba coopérer ba téléphone ba vendre Rachid ba longolo likolo na ngai. Comment c'était passé? C'était quoi au juste? C'est tout à fait normal, Matika Songo. C'est tout à fait normal. Moi on me paye pas. Na rondi ma jamais que ba fouta ngate. Na bif na clairci ma kamité ba fouta bisoté mais toujours c'est là bientôt de signer ba contrat. Nyo so wana lelo ba sala ngana to kota confus. Pa ba eza da click na ba on a petit wana Pamela. Moi petit wana Pamela petit mo lelo problématique. Petit mo lelo ngaro ba vérité mo be kuta na otanga na ba mi. Mais tu penses que balobi petit babi muto zotanga komboana a koti partout les kabochi bambalo sa bochi bambalo bazo bamba na nga mabe ça yango mati ça yango sauf que ba komba ba na écran mo to tanga ezati mais sans oublier bana miki li bana bo partout na éviter comment on va une force momi pour nga une force petite donc arobi mana donc je pas sur cette émission je pas sur yambié après ko yambaé ko yambi na epé mutu na éviter quoi luganga na osisa boye ne so na yamte umba yambaginga na sisi apenga suna yambi sumba. Le monde est cruel. Zara bongo, la vie a bongo. Matika Songo tant que toi mibali. Photo boulé ba chemin. Au monde lelo ta boy. Clé boa lelo, les abongo na jeune, moi je suis jeune. Na droit on a parlé na nga je paye le loyer, na ça la tout. Mais ba futa ngati. Matika Songo na ke yiba. Tant bakanga ngai toke kuna ozaki présent na lobi ba futanga te ba banionga nga babi na signer contrat te batuna yo lima winga na contrat nga la répondait que contrat que vous appelez verbalement mais yo lo ba oza contrat mais le lobi oza contraté Matika Aye pour azaki le seul oyo temps bakanginga tendance à temps na osolanga na kati ye libanda mo lidusumo ezaki wana na ibendare matoi na magambo na kosi bena expliquer la vérité o ba osala nga lelo ba osala yango lobi na yebi vewana koleka yo lelo nga bengi mati prophète mati ebisinga oyo ba salinga lelo Fabrice ba osala yo yango mais moi je crois peut-être que tant que je suis son fils on doit comprendre et puis c'est bon mais et là on va rectifier côté on a lobby wana et ça qu'on là ba chef ba président on a ba patron ya ba site ba moi ce qu'on est utiliser bino ba comment ba aventurier bo excuser nga na loba maman po ba ndeko so mibali bo mo saka na bango bo mo ko ah oui vraiment ye moko koko lingwala na expliquer yango bien koko lingwala la kisi nini tikaka muto asalaka ba chemin na ye nzela na ye ndenge nzamba azopambola ye moko calmement sans se poser ba question aza mwa mokuse ebela ba pake nzamba apimeli suki koko lingwala ata mama tembele to mwa safu na koya nango bana Toulouse nyonso en tout cas nzamba continuer ko batela na yaki ko Papa soki olingi ozala roi na libala sala ete mama azala reine. À toi au grand roi, voici nos cœurs vers toi, Dieu d'amour. Abonnez-nous de ton amour et les filles ambera molingo sunga bisoto mela nanzela nayo. Na babala ni na biso. Come on.
faut te dire que héros faut en boulot Fabrice Boni Bien Matika Songo. kala Trop fait long, il y a bébé Kalo. okenda Nazana ngati. on a été boni boulot Ah, boulot évité. Yo tala internet, c'est bi boulot ke ba. na habité Balongo la ba imona. Fabrice Baimona site na minute la Voyez bien mon mat. mais na tunit Moi kala, na longa moi kala vraiment. site na bino kate rappeler ngango na nga mabete Non, na longa moi kala vani. yo po bosalon Na longa moi kala vani. Ntala Fabrice ba imona longa déjà donc. mais Fabrice Baimona bien sûr longwa mais to sola ce normal au longwa pour longwa il faut yebisa bato na na maison mère na longwa maison mère na luka musala na BCBG bani baniza bongo nga na yebi site na binote na tuni po ngai na yebi que avant na koma la club wana zaka na rdcongoinfo.com o nga na yebi na banda ko sala après to changer kombo tokoma na club wa totikela bato nyonso basito nga Congo kingandi o Congo lipa te biso tokendaka club wa très Fabrice Baimona banda sala polongwa Ouais, na rdcongoinfo.fr. .fr ah Ouais, .fr rdcongoinfo.fr. il y a patron na bit patron no ne zanan Matika Songo. To salanga no patron moko. César Ngadi. merci patron hein? patron Fabrice Alobi voilà. Oh Fabrice Alobi mais qu'est-ce qui se passe juste ozaki na biso tozaki longo poto lo banon tout kana maman ba imo tozaki longo toaki na rdcongoinfo.com biso to préféré to tainzela to tiki bino na rdcongoinfo.fr bobando travail mais du coup ka bonavant na parler ba bengai au Fabrice Baimona ba moni na Facebook révoqué par rapport que Fabrice azarana RD Congo wana akutana na Matika Songo ba coopérer ba téléphone ba vendre racheter ba longolo likolo na ngai. Comment c'était passé? C'était quoi au juste? Matika Songo. Ni ya rolo bébé les athées. En fait, ce tozonga lisusu mo mukina mama solo. Le premier jour où tout le monde aura petite soana, Pamela Chikola. Tant tout à petit problématique. Banda kota ebika problème. Yem na kota ba problème banditi ba Matika Songo lelo. Bokangi bino ba petit wana. Lelo sous ba créer un problème au créer bon. Le sénégalais moi passé banami qu'il porte besoin quel que soit le degré le cambo on a salaki. Fallait tout d'abord un avertissement. On a son taïbi, faut qu'on avertir na Fabrice tali cambo ça boza. N'a droit à couper ça votre explication. Mais nazala je n'ai pas jamais explication ba bien na téléphone qui a eu Fabrice yokutana na ba Matika Songo o que na okutana na bango donc ba secret na biso ba nini tolo ba vérité. Ba secret na biso zo bimisa pa ba mati ozo ba trop. J'étais étonné na yoka kiabe sanga qui a eu na kutana na mati. Je me suis dit que non, ngana Matika Songo tokutana 2-3 fois. 2 fois. Première fois tokutana oyo ba beng sara biso yebi qui a eu Sambela biso ntaba mon bimba vraiment quoi. Non to lia bongo te 6 personnes. Voilà. Yebi qui a eu mutobwaka ngana bwaka. Na le 25 décembre abeng singa abeng sengi mati. Tokutana mati oh. Wana ba otokanga na bimisi go. Première rencontre ngana kutana mati. Et c'est là qui a on a deuxième rencontre ngana mati et c'est là qui ne bima mambri koko. On a deuxième rencontre kutana kinanga moko sans caméraman. Mais muta filma yo Matika Songo tanke Matika Songo abie diaka filmer wana. Si frère nanga muta filma yo follow ba. A filmer nga pe bati bo mona bima mambri koko wana bo mona Fabrice Baimona simba micro ezara grâce à Matika Songo. Nous on n'est pas des amis avec Matika Songo. Ils ont des boulots c'est to kabwana. Ton boulot c'est to kabwana. Ba biso ke to kabwana to kutana rapete. Na landeli pe boulot ndinga sala mwake to kutana raté to kutana rapena matiti. Mais na fandi karaboué Pamela aye ceux qui bino bebise bon on ngana fse bino na ebité mais juste vérité à mon ko banami ki ba ko yebisani. Pichu mangaya watana kleboa ma grande sœur propre parce que maman est Pichu mangaya na papa abotinga baza même père même mère. Donc ngana robenga maman et Pichu mangaya tata moi si direct. Donc Pichu mangaya robenga papa na ngai donc noko ya liboso. Noko na bango liboso papa na ngai. Donc ba utu ya calamité na kin ba ki ba na Freddy ya kimbe na parler. To fandi ka ndeza la na papa Jean na ya Gloria mangaya. Ba na parler nga kuna douche. To mito beta ka to beta ma solo, za li solo to beta ma solo biso na biso to seka. Ah système net la mal, système c'est le camion na gaz, système na gaz. Ah ba futa rabinoté, ouais, c'est tout à fait normal Matika Songo. C'est tout à fait normal. Moi on me paye pas. Na rondi ma jamais que ba futa ngate. Na biv na clairci ma kamité ba futa rabisoté mais toujours c'est là bientôt to signer ba contrat.
o nga na lobaka eza yango wana bientôt bo signer ba contrat nga moko to nazala wana ngam na fonda yango fondateur na cameraman wana na sima o asimbi matoso azo filmer ngam na créer yango na banda yango ngaba niongo na ngako za ba 10 ans na bagisi ka 000 équipe atteint ngaba ma niongo ngaba $700 mais bakangi ngai ba intoxika ye a filmer ngai po ba chango na YouTube ba mona bakangi ngaba obeta ngai banin ba bullet ba sale click mo beneska Fabrice ba imona babi yo pe mtoteka ngai yo mtoteka ngai je m'excuse yo mtoteka ngai lobi que nango azo voyager azo kena Leo beaucoup là ba okena se babi yo mtoteka nga yango moni bakanga réalisateur na ngai monteur na nga po ba ngai polisola na nga na lobango te ba yamba nga be mission mais na lobango te mais lelo to panza ngonteke po yo zalaka po yo mto simbaka tablette au filmer nga matika songo ce que nga na teka ka o mati bon na ebité mais na ngai côté ko c'est trop dire et juste parce que vérité à likambu nga to ibarango te monitor ba bengi mo beso ka wi Matia sali boye. Ça pour peut-être au raison que bah ça il peut pas nuire vinanga. Au moni. Bon, pour de ça l'intini. Au mona. D'autre part que pas tous les pays. RD Congo en fond au mona na César ngadi. C'est mon père et la famille. On se comprend donc c'est mon père au qui a eu le logo c'est que sala boye. À part maman boulot, je dois tout d'abord exécuter parce que c'est mon père. Ou papa na ngai. Au mona. Mais par rapport au yawana nga lelo Fabrice ba imuna na nga rejeté. Ba busa na bango nyonso wana lelo ba sala nga no kota conflit. Pa ba eza click na bango ya petit wana Pamela. Wana petit wana Pamela petit mo bo lelo problématique. Petit mo bo lelo nga rolo ba vérité mo bo kuta na otanga na ba mi. Mais to panzanteke balobi petit babi muto zotanga kombo wana akoti partout le kabo chibamba lo asa bo chibamba lo bazo bamba na nga mabe. Eza yango mati eza yango sauf que ba komba ba na écran mo to tanga ezati. Mais sans oublier banami qui est partout. N'a évité comment on va une force momi pour une force petite. Donc donc c'est pas sur cette émission, c'est pas sur yambié. Après ko yambaé. Ko yambi na épé mut. N'a évité quoi. Le roi na aussi ça boye ne so na yamte umba yambaginga. Na sisi après nga so na yambi sumba. Mais la version originale. Version originale puis là auto mamikolo original. Fernando LTC. Partout besoin mi beba kasi Fabrice Baimon la lelo a sur RD Congo infoté nga na sala eloko moroté ça qui est juste petit soin na pas la petit soin Pamela yo kota boulot nga c'était nga na zara la première moi j'étais la première personne au nga na yamba petit soin nga na kota nga na téléphone na litoi na koti na kata le pong na mon petit mo afandi na mo ka petit mo be écoute sinan kwani tala ngai muni ka petit mo afandi wana besa be karate na besi ma sona na téléphone papa tellement nous aza concert na yo aza de kono banda au sa place moko mengali na yeba version originale nan po ba longolela yo bike mati ba yoko zagi na mati yake betango mais yo ne bossa la place moko osara monteur non comment peut monteur non nga monta souté bika tricage mo salama na obeta forate nga monta mais sotenga na moi j'ai étudié yebiken yo mo yebinga bazonga na direct TV non présenté nga bazonga na direct TV na lobela mambu ya balé vous comprenez et puis même ça doit barati oyaka kotala ve na yo munga na peso gwanet to va na na ya mon ba place au sa ba kino ala remeso ye ma beleza kitoro boye bona pesa oguna betelo lisolo na bombela ote mais ba chenga non na conflit non en fait moni nde babara le monde cruel zara bongo la vie a bongo matika songo tant que toi mibali photo boulé ba chemin moni lelo ta boy club wa lelo za bongo ngana jeune moi je suis jeune non na droit aux en a parlé na je paye le loyer na ça la tout mais ba futa ngati matika songo na ke yiba. Mais tant bakanga ngai toke kuna ozaki présent nalobi ba futa ngate ba banyo nga ba bina signer contrat te batuna yo lima winga na contrat nga la répondait que contrat que vous appelez verbalement mais yo lo ba oza contrat mais le lobi oza contraté matika songo yo yebi zara lo bizarre ni zara rat yo fondi maraka osani il fondi ma na ministre wana falo ndima yo mwebi kana sa mtemelo ko ate mais na ministre wana fondi manana fallait qu'on demande nous t'as bendé les quoi était quoi
bende le côté mais ngana révolté pas mutumo boité na niko luka matika songo na expliquer que oui mati bisokune simbati na luka mutute ozawana na jamais ngana to tikelo ça la rencontre mo ya biso jamais wana mana ndenga vérité ninga solo qui to bengana mati to ta place motoloba to kutana des occasions o ezaki oui ezaki normal le 25 décembre na jour mambriko kwa kufaka to kutana na ne bima mambriko ko ni tete ça to ngapa to kutana matiti lelo ba kotelinga fiti balonga bulo balobi tokutana omba potongo tozaki kopanza nteke avant aussi ça topanza nteke jour ngo wana pe ombo zalaka moi ça banda tourner clip awa na kati awa moi ça banda tourner clip awa na kati opanza nteke mais makamde kwa lobby yoki po ces émission ya biso mbale yo moninde ni na ebité sur ozape na question ko bakisa poto silisa mais question avant on a le bagnoso avant on a le bana poser na le ba nyonso fa le ba miawa. Je vais poser une question. Question que Ezaboui, papa. Fabrice, tu n'as pas pour nani ozo tia kombo ya Pamela na marambo nyonso to tia kombo na ye pour nani eza yene mutaza auteur ya départ na yo na kati ya RDFM c'est quoi RD Congo pardon ouais omba ebi ke omba ngano tout ça la boulot moko lelo omba quel que soit degré le kambu ce que le kambu benga qui na pandi le kambu ya numérique vous comprenez avec comme na mato ya vena ya boss bambishi toi rolukana mutu wana luki mutu wana ya na uti place moko boye na we ki ba ya wana boye ah teza bongo vous comprenez mais tant déjà yo ki le kambu boye sans pourtant au contacter ngai tant qu'il y a mutu na on a yamba yo na ça spot. Vous comprenez bon moko pas au sauter pas vu ça yo lobi nini pas mati kenga na lobi pas mati ki oui biso na biso va s'écrire ba s'écrire on peut jusque là la foot arabe sauter au kutu na mona pété s'écrire on jusque là na bi sécurité au ba ça la ngwana on comprend s'il y avait un secret fallait que moi na Pamela wana fallait ka lukanga moi le roi bosso mona mabena nous arana nini le même jour na butu vers 23h aller tout ninga yo ça va matini ngala si matili kambwe nga na ju téléphone na bengi mati sur place na teme libre matinga ya soni mati sanga pesa nga numéro ya Alain après wana na la le lendemain lango boy pas César a bengi ngai après ça qui a eu yokutana na ba mati o sala o teka ba secret ya biso ya site et puis ngana ba petit wana to kutana raté to lobana raté mais ndeni yokutana na bango olongwe on comprend donc olongwe directement na juste na droit explication té on comprendre. Donc, il fallait s'expliquer. On a le droit de explication. Aussi longtemps que tout le monde a droit d'explication. Quel que soit tout d'abord, on va baromir mayo, on a droit d'explication. Il faut expliquer tout. On ne peut pas comprendre. On va essayer de monter ça que non, on a combien de clés bois. On a combien de clés bois. On a combien de clés bois. La clé bois, il y a beaucoup qui tournent, il y a des départs déjà la clé bois. Mais le problème c'est qu'on condamné Matika sur on condamné Mbalé parce que bien bon na net, c'est ça quoi bien bois biso ça tout kin mais aussi na contrat des points pour ma bête jusqu'à ces points. Comment yo ko c'est les sika ya mutu travailler na mutu. Ozo côté moi tueke mais yo contre izaté. Pour dire mazobe voir na bas de l'école. Pourquoi qu'on s'humilier, tu ne veux pas benga le roi mboa contre izaté, tu n'étais pas payé pendant tout ce temps. Nasuka bobimino neloté sans contrat. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez bon pour la niveau net vraiment. Expliquez-moi. Voilà, on monitor rectifier non on est un peu bête, comprendre pas toi batu. Sauf que on monitor fandi boy, on bando fandi boy lelo. Ba biso ke on bande za boy. Banana no boulot, total banana no boulot comme ça makamo total la ciment. Aussi longtemps on a parlé on a bande touche. Otaka que soit na minute, soit exacté na minute wana. Pour combien de temps on a revendre? Voilà, nyonso c'est 5 il y a bien des alarati. Bon ça non calme. Mukemke ça non calme bon. Tout ça calme jusqu'au. Tout ça calme. Mais patience puis comment on peut belé. Mais sauf que oyo et comme il est là, n'a habité mais cette fois-ci, lui qui on m'a toujours bataka le beau qu'on a sakazo bambala quoi. Voilà, au déjà leki cette fois-ci comme makamususu. C'est un problème. Oui, c'est présenté. Na tunanga ye po azaki le sel oyo tamba kanginga tendance à temps na osolanga na kati ye libanda mo lidusumo ezaki wana na ibenda ka matoi na marambo na kosi. Bena expliquer la vérité.
o ba osala nga lelo ba osala yango lobi na yebi vewana koleka yo lelo nga la bengi mati prophète mati ebisinga oyo basali nga lelo Fabrice ba kosala yo yango. Mais moi je crois peut-être que tant que je suis son fils on doit comprendre et puis quelqu'un a bon père a kosala nga lelo morote vous comprendre. Mais lelo est tourné lenga matina bien bisaki yo koko lingwala na Saint-Cyprien wana na Saint-Cyprien koko lingwala mawa oh baby là na bien papa père ngozo benga César Ngadi c'est biologique tonde bon c'est une habit biologique c'est trop dit donc tout ça va parenté quoi donc on a père na biso quoi ça bleu moi bon va parenté via quartier voilà via quartier c'est bon mais et là on va rectifier côté on a lobby wana et ça qu'on là ba chef ba président on ba patron ya ba site ba moi ce qu'on est utiliser bino ba comment ba aventurier bo excuser nga na loba ba mo po ba ndeko mibali bo mo saka na bango bo mo ko ah oui babi te omba pardon place wana te malobeza omba na zonk le micro malobeza yo me batunia so bande morote me muyaka moka fingsa ba yakanyeso tu sais que ngai nde to zaboy biso na kleboa soko chete mena pesio email OK au vérifier chaque fois ba futa biso elekana email na ngai elekana email de la nation elekana email a Pichuma ngaya elekana email a Papigen Freddy Akimbe Batrisi biso to zora mbongo avant le 5. Comment on souper moi parce que moi le 29 le 30 badodio au Vandi mboninga na munno comme on a banet nga so nzo mbongo te na loba vérité pour no banga mututi ça bongo te yo yebinga te liboso na linga mota na ndozwa te ezaki po banda ka moninga nga na RD Congo info wana tana ndozwa mbongo te mutako mafutanga de la nation na lo bango a calmenga a futanga yi oyebi en fait omoni de la nation aza mundele en plus aza social hein social aza peu libéral vous comprendre donc de la nation souci naïe zalaki souci de la nation zara nini po azolo babongo po babebani kuna ngo kumisa de la nation non nga sabo babebani kuna mais non peut tozuete biso tozuete elo monter alors tu sais que c'est le club et salamaka c'est le club et salamaka et ça va juste pour na makambo en sozu les cas ce qui club et salamaka ce que biso siko tellement ezalaki na kolba ndeni tellement na de la nation vraiment contact direct et ça la penza te yango moni attendez aux abelelo aux place mo bo sala muto vous avez trop attaché et yo ndo aux aranaï malgré tout le monde a connaît bien mais tant vous êtes trop attaché na muto mo bi ke ko to so na kei il y aura toujours des bons jours à venir. Au moins des à bongo. La sala pardon Fabrice, nga sala choix ya ozana kleboa parce que na ebaki. Nazana ba sito na banda lelo isa ba succès na banda ba sito na fula na longwa. Talaka nga depuis na banda maramba ba TV maramba ba site première fois na vie na na suspension na zona kleboa. Un mois. Na vanda pe na parler de la nasa bing vraiment na ebisa ki osala le logo salité un mois. Na vanda pe na parler un mois. Mais nga longwa na basiti nga mo so na monika mbilinga o futete na longwe bon comme na fin parce que déjà place to vandi et yinda kama be na butu babia wala bloc commercial chez Fernando Mbaya babiso okoti na kati suko milibanda moi komela moi kopo moi mupandi kuna moi tumba moi brochette de place to vandi to vendre na bureau au calamité masolongo zo banda que ba ko ligwa pas ali vraiment na ko encourager kaka confort na ngai vraiment du courage Fabrice Maïmouna du courage mais prochainement parce que côté sika mususu lingo signer contrat et les appels force na yo et ça peut crédibilité na yo et ça peut crédibilité na yo et aux na valeur place aux ali vraiment du courage. Non, c'est quand na papa la biso César Ngadi mwana yeyo mais ceux qui prennent mes alliés au limbisi ceux makambo ezali et prennent mes mam koloba muto yeba que non na sali boye mais ba limbisi ko ba pesi suspension à moi 2 mois qui négocie la matala ba ki na on to zabo to luka jeune garçon zo luka vraiment on appelle ba ndeko mibali on appelle ba ndeko basi yo pe ndeko moi si yo pe ngo sala mabe vraiment nzamba limbisi po za ba ndeko basi moi mingi ba message ngeza na César Ngadi ou aza bon chef ya site RD Congo
vraiment olimbisa ndeko na biso vraiment ceux qui m'a bezali to bongisa les linges sales se lavent en famille vraiment na pesi ndo mbote beba na Paris ba na Londres ba na partout Marlène Kassanga na Paris maman éternelle Dorothée le babi la naturelle merci à ma grande sœur chérie Bibi Poto babi Fernando yo azawa malgré oyaki Toulouse te kotika ba colis mais Fernando na 40 kilos ya ngai donc babi tenir chaque jour dans la tes aussi la té. Merci beaucoup na Bianca, maman na Bianca, Bibi Potongo, merci na Bianca, merci na tante Germaine Kalema, merci na Sandrine Kalema. Des gros bisous à vous babi. Vieux lingwala, babi vieux lingwala, koko lingwala. Koko lingwala Saint Cyprien wana à Toulouse. Babi e fait le colline, on a tout ça ngama tembele to nini, to mbisa okauka. To ele moi babi lo po sala bien. C'est là aussi Sanayo. Message à Souka Fabrice Baimona, on finit comment? On y a sur lobby Anna Fabrice Baimona et ça la réalité o epesamaki o salamaki mais nazaki prudente nazaki prophète naibisa ki kebana koko lingwala aromema ope na se ya Saint Cyprien kuna urolela urolugoli na McDonald's ando kelia na se ya metro olia nini bikarmanzara koko lingwala ya yo yango wana komba sikozu yango wana papa to si sana ouais matika songo ezaka na lelo mobo oyo na oclaircer bana mikili baye bana ministre oyo Fabrice Baimona aza susu na kata RD Congo info T parce que ngai na lukaki yango te mais sans oublier ba bosana te ti tomba mbilinga kotaki ba petso na ba pamela bazala te Balen bazalate, venons sur bazalate. J'étais la seule personne oyo en nous allant na makambouana ou abimsara mutu. Ou abimsara mutu na makambouana c'est ngana zalaka wana. Mais lelo ba rejeter nga boye lokola petit mo boye kutu. Tina kwani tina. Ah, mais lelo so na l'équipe boye parce que na droit à micro, ya ko expliquer ba na miki ba mona parce que ça fait un bout de temps. Ba mona nga sauter parce que dans on appelle Fabrice to monoté, qu'est-ce qui se passe to mona ko longwa ki faut les canaux expliquer ba na mikili. Bala miki bai ba kiawi na minti o Fabrice Baimona na sala elo côté na fanda na parler ba koselanga makambo et pas ya mwana wana loba boye ngai na lancer appel Fabrice Baimona a parler bato nyonso ba patron ba site internet Fabrice a bosseur na si boyebi Fabrice na parler numéro na yi boyebi yango bozala nga opesa numéro na bo benga ici en travail opesa musala sala bolanda te place moyo ki boye msa ko sala bongo te ngai na longwa Congo number 1 avec succès na nzoto nanga mais na longwa Congo number 1 na kinda Congo sika na longwa Congo sika kuna longwa te za contrat na pesa bango contrat ya 2 mois to signer ma contrat na bango 2 mois papa na sali bango 2 mois mission na tuli konda nanga na ke ba ve nanga Zidane Fikula na vanda na ve nanga Zidane Fikula to bebana te mais makambo ezala pe na kati mais na lobango te nini te po via za ki vie ya petit na ye abanda kotambusa na petit na ye po ngam na ki patron prier ezaki nga na banda site wana Cameroun uta Londres ya na sanga moko na sali sélection batu lelo Congo disango ne télé na zate mezali karati na yesko kleboa oyo na lobby soki na longwe kleboa seke na tigi musalo kotika musalo ngo siko fona za na ko lingwala na Toulouse to naza na kini mais na sali makambo ebele Fabrice Baimona to sisa na numéro na yo na la seule déjà appel aux oluga musala o nyonso sepela obenga voilà autour à patron ya site internet nga na Fabrice Baimona oboyebi naza na nga wana ezana ba travail belé à sala mais le camouflage c'est nga fait la motivation moi Fabrice Baimona ndani ko lala il manque de motivation mais celui le Fabrice Baimona est motivé nanga bien bo so ba image o bo sepela na parce que nga sepela no ba image et surtout no ba réalité kin boyebi bo mon air au sepela imaginez les gars à TV5 si les lo boyebi pila soit disant que ba vimbelango sala na momi mo avimbo vimo panzi o mutuma zolia fufu avimbelango émission na ye banini mais ça émission na yo nga na yebi sauf que notre bête a coûté mi balé coûté mi kona notre bête avant que tu na longwa bête a 17 tiboul mutakanga mi paiement tala na bête quoi na bête voilà ne bébé Fabrice Baimona plus de 143 non 0 plus de 00243 9 97 45 19 37 donc tu es 9 97 45 19 37 donc le numéro on a encore yangwana donc Fabrice au côté ata sur YouTube au comme Fabrice Baimona
donc au monde on a mobimba on a numéro on a peu besoin donc facilement. Merci Tosilisa Omba Potongo to Panzanteke Fernando na ebité Tosisa na moins loro mo kaka ko lingwala sepela mot de la fin na Saint-Cyprien on a se on a ko lingwala sepela. En tout cas, na pesi bana Toulouse nyo sombote ba Junior Bopeto, ba G Black, ba Claude Boukassa, ba Passi Malouti les boss. Sans oublier vraiment Yemoko Koko Lingwala. Na expliqué yango bien Koko Lingwala la kisi nini. Tikaka muto asala ba chemin na yenzela na yendenge nzamba zo pambola Yemoko calmement sans se poser ba question. Aza moi mukuse et bela ba paquet nzamba pimelisuki. Koko Lingwala ata mama tembele to moi safu na roya nango. Bana Toulouse nyonso en tout cas nzamba continuer ko batela na yaki ko représenter Toulouse mbapo waneza chikapa ba jeune tout bazala bien donc voilà Matika Songo à toi la machine. Merci Fernando, sponsor officiel de Matika son micro na comme na deux sponsors LTC na restaurant faut bien tirer LTC Tarabaka. Ouais, restaurant Akuna Matata. Voilà, restaurant Akuna Matata na bon marché pas maman nanga Solange Maoua. Kuna orolien ndengo lingi manyoso don biloko mboka mais luka bo meseno na ibsaka bino eza Matika Songo ngai mawe kokolingwala angaye na kosalo kolini ni Fernando Zosonga kokolingwala na kopeso nini ataki kalakasa to 16 kilo mais osala nini aliaka nini mingi fumbo na makabu to matembele bilolo ayi bololo ça veut dire que baolia baomela baosepela na sima nango baoremercier Nzambe tala ndenge bali mutu anga nde babosana mokili bazolo fetika na bango picho pacha sotali konko na Norvège totalisa mokili vers Kasangolo tolika